Bonsoir tout le monde. Eza ngai mokolo makambo ezotambola na réseaux sociaux. Nazo expliquer mokili mobimba boye. De un ano nga mutu na publier ba image wana te. Nga mutu na publier ba image wana te. Natikala ko publier image wana te. Ngai nazalaki mwasi ya assistant ya mukuna. Ceux qui mukuna a voyagé, ye mutu abando tikala na église. Ye abando pesa prophétie, mukuna azoteya. Tout le monde na église wana mbimba yebi kancha. Kancha abalaki ngai officiellement devant l'état, devant famille na ngai makambo nyonso to. Kancha ye kobela makambo ebimi mire na église ke bacheli ye poison makambo ebele. Kancha akufi. Tant kancha akufi nazeli babenga ngai pe pona makambo ya bien babenga ngai te. Na ye koyoka yebisi ngai parce que mukuna azwi lopango ya limité apesi grand frère ya mobali nanga ya bibwa apesi petite sœur na ye ya limité ya bandal yende mutu azo gérer yango kuna. Après na silika na benga mukuna yamba ngai te. Tant on a ko menacer mobali na ngai aza na ba na mususu oyo abota na mwasi mususu avant ngai. Na bengi mwana wana ya liboso kapi to sololi ngabi kapi be bo pesa ngai pe nga nazomona glaire te boy. Ekomaki neti ma complication na ya kokangisa mwana. Tant na kangisi mwana ye kondima apesi nga quelque chose ya mbonga lobi nono mukuna ndi mutu aza na responsabilité ya biloko nyonso mukuna ndi mutu azo gérer yango. Après ça baye kotika mwana. Eye kovanda na vandi 19h moko na moni maître Roger maître ya mukuna bengi ngai. Oh maître Roger wana azalaki maître ya mobali na ngazaki maître ya kancha. Tant kancha azalaki na bomoyo. Après akoma na ye maître ya mukuna. Abengi ngai. Tant abengi ngai alobi na ngai oh non ma vie aza na posa na yo pona makambo wana. Tant nakomi ezaki 19h nakomi nakuti mukuna wana to sololi oboni mama okenda wapi nga bino nazalaka na ngai yo mobali na ngai akufi ozwi mapango kaboli obosani ke ngai pe nazali natikali na mwana te. Ozwi mapango kaboli na ndenge oh non bayebisa ngai ozalaka te o voyage akosinga bongo. Oh yakalobi tant na ye lobi oh omoni mwana oyo azoloba mwana ya mobali na nga. Omoni mwana oyo atata ngokangisaki ye kapinga na boyeki koya parce que mwana oyo amanka ngai mwana oyo nayebisaki place wana ke balocataire bakota te akotisaki balocataire na nkome nalingaki nalakisa ye ke ye aza na makasi koleka ngai te. Ngai mutu naza na badocument makambo nyonso to. Soki olibi makambo nalingi nayebisa yo nakopesa document wana. Sikoyo na bureau na eza lopango mususu ezala en face na bureau na ye wana babetango batolo boye bazotonga ngo sika boye ayebisi ngapi omoni soki ondimi nakopesa na parcelle oyo après na kobando pesa mbongo ozongela makambo na bando kende bashini banini ngabi papa évêque nazovanda na ndako ya bato sikoyo na mbongo ya loyer awa okale obolinga bapesa ngai te finalement ozolinga ngai na suka wapi na mwana o na ko trouver solution ndena sina monyo déjà kendo ya lobi na 10h. Lobi tango na komi na 10h. Évêque a lobi condition nga ngena pesa yo na coucher na yo soit na zo deuxième femme. Ngabi non, nga na kondi ma deuxième femme. Après na kondi ma ba bêtise wana te. Mais nga na ebiseki na depuis mobali na nga za na bomoyi na bando bango makasi après mobali na nga akoli na maboko na yo. Yo muto okoli sa mobali na ngai. Mokili mibimbe yebi ke kancha akoli epa na yo. Kancha akoli na maboko na yo. Kancha akufi na église na yo. Lelo tango yo kozwa ngai. Tango yo kozwanga mokili bakoloba nini quand même a répondre nga lobi asa akufi esali nini ngabi oh do makamusu nazoka ke na liwana ye pe ozalaki na kati ça veut dire eza ya solo oh non na lobi na nga asa akufi déjà ngabi me yo okushana mwana ya akushana mwana ya mobali na ngai mujinga akushana mwana ya mobali na ngai mujinga akushana yi après osiko ndiko kushel susu nanga oh bango baza bato bandundu esali nini mikanda lopango yango oyo ozo souffrir oyebi ke mikanda lopango yango okende okangisa ye ozwi mikanda lopango te ngai naza na pouvoir na mboko oyebi peke naza na pouvoir na makambo nazoloba mpona président aza na confiance na nga makasi ata oki okangisa yango mpe bakokanga ngai te
sikoyo ngabi mena mutoyo na makambo azolo abangisi ngapi ngabi bien sûr azani na pouvoir na bi nazana esika ko kangisa ote ngaza na pouvoir te yo muto oza na pouvoir après eye ko sala na zongi na ngai tango na zongi o kende o raisonner tango na zongi 3 jours après na bengi ndeko na nga moko na expliquer ye na expliquer ki ye na no place onga na bando vanda mukolo ndako na yebisaki ye ngabi tala mutu na kosi ye na kombo ya mutu mususu ke azana problème moko mbali na ye akufi ke osenga ba bien na ye muku na lobi alinga kushe na ye alobi pona nga ya sala na ye te mais fi wana azo souffrir na ko solola na ndeko na nga moko ya mobali na kotanga kombo na ye te ndeko na nga alobi na nga mima mutu wana aza na ye na munoko makasi ye wana alobi aza na pouvoir pona nga nde eza pona intérêt na yo ndima kaka sala na ye kaka après na eveka bengi ngai osala pene pese naza na ndako yaka na bureau tant na komi na bureau mama oyebi kinga na bandeki olingo depuis kala tango bando yana mobali na yowa nazokata makambo na bino wana nayoka masolo na yo ke yo bandaki kosala yebo ifalenga pe nayoka makambo wana soki oboyi nazo deuxième femme nga naza prête ya ko changer vie na seconde moko ya moke mokile gangi famille no balobi ke osimbi kisi nazaki na moment moko ya faiblesse na bando vanda na ndako ya bato place na vanda ki wana pe nazalaki manipuler donc namoni ke na mwana pe namoni na suki naza na eloko ya kosala te ata na ememi ye na justice muku naza na mbongo naza na mbongo te na kosala nini na ye kobenga maître na ye na expliquer maître na ye maître Roger azalaki maître ya mobali na nga akomaki maître ya muku na expliquer Roger tala maître Roger abisinga bi vie oyo soki ayebi ke nga na yo yebi makambo oyo aya omona nga mabe mais oza mwana mwasi soki omoni ke eza mpona intérêt na yo je préfère mami ezali kokoperdre te sala yango nde na sala na nga yango tango nasali nayebisi sikoyo tokokende wapi na hotel ou bien na tokokende place nini alobi na nga non ngai na ndenge nayebani tosalaka na bureau nga beme na bureau eza place osambelaka bato no wana etali ngai na bureau na ye na nsima wana aza na kamwa eloko moko bolokola tete royo eza matela afongoli yango alongoli mesa kote bato bavandelaka kote ya salon wana atandi matela wana na se ya tapi wana adéshabillé akushe na nga ntango akushe na nga nebisi epesanga mikanda parcelle non kende oyo alobi na bosani yango na coffre na ndako epa na nga apesi ngai mbongo $100 ozonga na yo na kobenga yo na pokwa na 19h yaka 19h ntango na ye navandi wana muku na yamba ngai te 6h ata bato nga mpo ngai nazomema ngo na justice likambo yango te ezalaki déjà na justice après nakomobenga muku nazoyamba telefone te nakomobenga oyo nazalaki na réunion na président nazalaki na présidence boyeboye makambo ebele ngabi ok alobi kende oyo alobi ntango nakei lobi wana na ye babengi ngai mbangu d'urgence wana présidence kende nga moko na kobenga yo mukolo elandi aye kobenga ngai oyaka ntango nakomi oyebi ke depuis nasali na yo nazolala te nazomi sentir bien te vraiment nazoyeba te nga beme yo oza na mwasi kitoko makasi odia mwasi no na ndako aza mwasi kitoko ya visage arépondre nga bi aza kitoko ya visage nga beme sikoyo nazoyeba te papa eveki ide na yo ezanga bi napesa ko respect makasi depuis na eloko osali nga naza na respect ata moko te ko epa na yo nazovanda epa bato naki oyebisa nayebisi ndeko na ngai ya mobali Paul avant kutu nayebisa Paul ayebisi nga bi non omoni abandi kolianga moral omoni soki ondimi nakopesa mikanda na yo me nazosentir mwasi wana na ndako te omoni makambo na sentir epa na yo donc abandi kolianga bamoral moko alukuta ngabi ngabi mepesa ka document nakende non kende oya na 19h ntango nakei nayebisi Paul nayebisi ndeko na ngai nazongi na 19h ntango nazongi na 19h nakoti na kati ntango nakoti na kati namoni eveka bendi bureau na ye abendi aza na kamwa ovove na ye moko boye ya couleur ya ezokende crise neti mwa chocolat neti crise boye atie yango na mesa ngabi bon yo mpe ozalaka na munduki abi eza mpona protection na nga sikoyo nabi eza mpona protection ebimisi mpo obetanga masasi ubien osalanga nini non naosala eloko te atelemi abloke porte malembe
a bloqué porte malembe alobi na makambo ko swana te ko bunda te naza na posa olongola bilamba tellement ta na monaki muntu ki wana nazalaki déjà bien te après na bangi na ngai bino muku naza capable ya kosala mutu mabe na longola bilamba muku na kushana ngai lisusu na bise ok ukushena nga 2 fois nazolala libanda na abi même pour l'amour de Dieu pianga nano ata mbongo nazwa ndako nazo souffrir na mwana na bise pesa nga nano ata mbongo nazwa ndako nazo souffrir na mwana nazolala na mwana nesika bien te muku na lobi na nga ok ndenge za bongo nga muku na ozwelo place ya kovanda naza na cop moko na sali na présidence nazozela président signé document wana bazo libérer ngai $500,000 na okatelo ata 100,000 ou 50,000 o bandokende makambo no Chine anatanda na landela na makambo ya lopango nga na website na opeso na lopango musu eza en face na nga o ifana landela pour na changer ba document wana pour bato ba déranger ote Monique, nazaki na état de faiblesse, nazaki na eloko muso osala te, nazaki na mutu akoyede ngai te, nga moko nde mutu na edaka famille na nga mutu na songa famille na nga. Tout le monde o bayebi nga bayebi makambo nyonso to. Ba musu kutu na betela bango ebele kutu bayebi ba histoire oyo. Après muku na baki ozwela nga hotel moko na Bandal sima ya wenze wana ya Bandal wana. Nazaki kutu na ba contact ya bato hotel wana. Nga bino place bino bozweli ngai te na kovanda awa te na kovanda na hotel o awa te nga bino bopesa nga ba document na nga ya mikanda ya lopango mobali yango obie bobimisa ata locataire moko likolo wana botianga mpe ata likolo wana na vanda nano en attendant ndenge olobi ke ozo préparer mikanda po opesa ngai ok nasolola nano na bana mosusu wana ntango nakei muku na mesana kopianga ba $50 na ba $100 na ya pianga $50 ya ba $10 nasina kushena ye 2 fois sikoyo aye kobenga ngai o mamicho abenga kanga mamicho oza wapi ngabi naza na ndako yaka to solola tango nakomi wana omoni na sololi na bana wana na expliquer bango makambo nyonso tout déjà pour na ko inviter ba problème na sololi na bango na expliquer bango déjà makambo nyonso tout déjà bana wana baza d'accord oyebi ke bana wana baza bato bandundu mwana wana mususu wana azwaki ba document wana avwana azwango achangeaki nano bakombo makambo ebele nde nakendaki obotola yango nazobunda nano na change yango na tiango na kombo na yo après na tia pe na bana pour que yo ozala pe na intérêt na kati wana vanda kaka calme na nga nazobunda mpo na yo nga nazo changer vie na yo kobanga eloko ata moko te ok problème eza te nazongi ndako tango apesi nga 50,000 afuta transport nazongi ndako tango nazongi ndako navandi après une semaine abengi ngai oyebi ke oza wapi mamicho oza wapi nga binaza na ndako oyaka na bureau oya kozwa mbongo ya kolia tango nakomi abengi secrétaire na ye Jeremy aye na fongoli coffre Jeremy abimisi mbongo 150,000 francs apesi ye ya francs azimbongo wana apesi ngai de ngabi sikoyo papa veut nazo comprendre idée na yote na yebisaki yo bopesa nga mbongo soit na lokana no place ya kovanda nazo souffrir na mwana après bopesa nga mikanda parcelle to luka to bunda parce que bana ya banda na nga baza d'accord pour to teka lopango wana mutu na mutu azwa part na yenga azwa part na nga so na lokela mwana nga kote mususu sokini parce que muku na lubi na nga ok problème ezate na utala likambo wana mais yo ndimaka makambo nyonso nga nazo biso parce que nga mutu nazo gérer makambo nyonso to muko na ko benga ngai alakisi nga document moko tokomaki na présidence pour na makambo ya mbongo basinyaki mais eza nasalaki erreur balobi na ranger yango abengi maître na ye Roger maître ozosala yo nazo ranger nini document papa eza pona nini eza pona mbongo na présidence abiongo omoni makambo nazo sala oyo nazo combattre Kabila oyo nazo finga Kabila bakanga Kabila oyo donc yango nde ekomi na mato ya président alingi apesa ngai mbongo abi me muto akozala zokosana na kombo ya président so alinga pesa mbongo akoki kolaka yo ngabi eza makambo na ye azosala makambo na ye ngabi omoninga alobi na nga omoninga na makambo nyonso nga nazosala oyo ata mokili oyebisi mokili nini mutu ata mokuta akondimela nga mpo nga nazo combattre ennemi ya Congo ngabi nga aza politicien te papa nga aza na nga individu mutu normal naza na posa opesa ngai droit na ngai esili
Et si les soucis na ngai yango wana o na kokokisa droit na yo problème ezate mukuna ye ko benga ngai yaka na bureau abando benga nga vraiment chaque jour abando benga nga chaque fois mami olamuki bien oza bien aye ko benga ngai mukolo mususu o oyebi namoni non avandaki na bureau avandaki na kiti na ye namoni aye kote nga navandaki asimbi ngai na lipeka ntango asimbi ngai na lipeka Jeremy aye abeti porte secrétaire na ye ayebisi ye mama aza libanda mwasi na ye oza aye après abengi nini maître kota nano pour tozala misato pour ke eloko moko ya mabe ezala te ayebisi secrétaire na ye ke yebisa ye kotela na porte ya nsima mwasi na ye ntango akota na porte ya nsima mwasi na ye akuta ngai na vwandi na mukuna na ye mwasi aye mpe avwandi na kiti ayebisi mwasi na ye abi oye kosala nini awa omoni ke nazosolola te bima kende mwasi abimi naye kozwa no abi bima kende nazozela baye kotikelanga so baye kotikelanga oya ozo nayebi te soki ayeki kozwa nini te so diza maître na ye ayebisaki ngai ke mwasi na ye ayeki kozwa mbongo ya kosomba provision ya ndako ok mwasi abimi na ye akei na ye totikali ntango totikali maître abimi atali mwa mouvement libanda atrouve ke mwasi akei na ye mukuna akangi porte aye abandi osimanga na lipeka ntango abandi osimanga na lipeka nayebisi papa eveke olingi osala nini oh non nalingi nasala eloko te oyebi deja ke nasi nasala deja 2 fois mobimba eloko nini okobanga lisusu awa ngabi papa eveke ndeko na nga moko ayebisi ngabi nasala yango te mpo okokomisa nga instrument na yo kopesa nga eloko ata moko te obanda kokosanga parce que osalaka baaventure ebele oh ndeko na wana azokosa yo azokela motema mabe boye makambo ebele nayebi me finalement ayebisa ngai nanu susi na yo eza nini oh susi na ngai oyeba ngo kaka nasiliki nafungoli porte wana nabimi nakei ntango nabimi nakei obetela ndeko na ngai namemi ngai epa mokonzi moko boye nakotanga kombo ya mokonzi wana te mokonzi wana alobi na ngai me oza na bapreuve te ifale ozala na bapreuve pour ke tobenga ye tolakisa ye na minute moko naza monoko makasi akowangana na ye eza likambo ya nini te toza na poso tosolola toyebisa ye ke makambo asali eza mabe apesa yo document ya mobali na yo après atika vi na yo ngabi na osala nde nini o ifale tozala na preuve parce que eloko ezolakisa ke obimi na ye eza nango te naye kobenga mukuna ntango nabengi mukuna oza wapi oyo naza na ndako nake biro oza na posa na nganga biwi nayo na posa na yo lelo oyoki mpe posa na nganga biwi nayoki posa na yo ntango nakomi na biro nayebisi sikoyo oyebisanga nano mpo opesanga badokima wana olingi nini eveke soki nakushie no ya suka oyo nazojire ke ya suka oyo nakopesa yo ya solo ya suka okopesa abi omoni kofu wana eza na mesa wana eza badokima wana ntango namoni na ngai nini papier wana eza nini babenga nini eza farde moko ezaki bleu eza couleur ya bleu ya makasi te abi badokima no eza na kati wana nga moko nasamba lisusu te alongola bilamba asala ntango asali nasota nazwa dokima natala boye dokima mosusu yango te abi nasali ere nabosani dokima wana na ndako yaka lobi na 19h 3 fois mobimba lobi na 19h na ye navanda wana ti 0h bakotisa ngai te naye komona ya maître na ye aye koya kota na motoka nakende otika yo eveke azosala baémission oye alobi akotisi ngai na motuka aye atiki ngai ntango atiki ngai azonga na ye lobi wana nabengi ye azwi telefone te ok problème eza te natiki eleki 3 jours naye kobenga ye azwi telefone ngabi papa okomi azwi telefone te oh non telefone na ngai eza sur contrôle bazocontrôle telefone na ngai yango nazoboya kozwa baapele boyeboye makambo ebele azoyebisa ngai ok problème eza te mais olobi nini olobaki na ye kozwa badocument na biro alobi na nga ok problème eza te oza wapi alobi na nga ok problème eza te oza wapi nayebisi naza na ndako ok
tokutana kasi na station ma campagne non ayibisinga yaka na bureau nga bino na bureau wana naza fatigué chaque fois kushaka na nga na bureau wana pesa place ozosambelela bato nalingi na nga na bureau na yo te na oya na bureau na yo te parce que nakomaki na idée yake na luka nazwa mwa preuve moko boye pour ke apesanga badocument na ngai na ndenge moko ya mabe te alobi na nga oke tokutana na station ma campagne na 9h nakomi na station ma campagne na 9h aye na dipe na ye wana amemi ngai tomati na ye ti na météo ayebisi nga bi oyebi ke nazala na ndako na nga moko na météo awa nasali sambla nga bino nayebaka na ngai te mais nayoka bamemire ke azala na ndako na météo mais nayebi na nga place ndako na ye eza te parce que mobali na ngai mpe asomba mpe ndako moko na météo wana babotola ye. Après tokomi na ye bafungoli porte ayebisi ngai nakitisa mutu na se natunaki tokende wapi o leka tokende ka omona place tokende na météo na lopango na ngai tokoti na yebisi ngai na batama na se na batami mpo sentinelle amona ngai te afungoli porte tokoti tokende na suka puisine yango oyo na ndenge nsima aparke namoni abaluki na nsima abendi coffre na ye abimisi orevove na ye wana aye nango na kiti ya nsima ezalaka na mwa elamba moko boye neti poche na kiti ya nsima wana atyango na kati wana ayebisi nga abi baluka liboso ebaluka na nsima ntango na baluki na nsima namoni ye abandi ofungola chemise na ye deja ngambi sikoyo awa obengi ngai mpo toya kosala lisusu ou bien oyo opesa nga badocument na ngai otalela ngai nayebisi oke nalingi na suba nazalaki na mposi ntango aloba ndenge na suba wana pour ke afongola nakita nakima na nga apesi nga 2 sachet abi na nga suba nayebi oke nga moko naki obwaka masuba na nga alobi pesa nga masuba wana nga moko na obwaka na nga azwi masuba ntango azwi masuba na bino ava kutu asuba abandi olongola bilamba mutu moko abengi ye mwasi na ye alinga bote ifala sambelela ye ntango azosambela nga bino nazwi telefone na ngai nasali neti comme si nalingi natia kamera nga bina meka nano kofilme mukuna oyo pour ke nalakisa image oyo akobanga apesa ngai meka nanga parcelle natie kamera na bundibundi nazalaki kutu na idée teke kamera ezwaki ye ntango natie kamera nayebisi ye nalingi nasuba azwi masuba wana nzoka kamera ebandaki kozwa asali makambo na ye alingaki asala na kati ya mutuke esili pendant 46 minutes oyo évêque amatelaki ngai 46 minutes yabi oki omelela nga drogue ou bien omeleli ngai biloko nini abi non eza naturel nazalaka ka boye nga bino me mokolo na kushena na biro ozalaka boye te abi mpo nalakisi oyo nyonso oke nalingi yo nga bino osokomi mokolo biloko ya boye mokolo mosusu okende okufa likolo ya mwasi mosusu no naza na bakafe moko boye namelaka ya baindien nasomaka ngo na Galaxy eza kafe moko na miel batekaka yango eza na miel yango nde namelaka eza nango na ndenge moko ya mabe te ok asali makambo ntango asisi me olobaki na ngai omemeli ngai document awa lelo tozosilana olibere ngai oyebisi ngai tokopesa ngai na mbongo libere nga kasi nga nakamata nzela na nga nakende nayebisi otalela ngai eza menace ubi eza nga bino na menace mpona problème ne tellement azalaki aza brutal moko akosakana te na bando obanga ye asilisi alati bilamba azwi munduki na ye abaluki liboso ya kiti ya liboso ayebisi nga bi kita na kiti ya liboso ntango na kiti ya liboso alalisi kiti mpo bafongola porte tobima kote akende na masuba na ngai namona place abwakela masuba na ngai te nayebisi elengi nabwaka masuba aboyi me tobwaka yango na nzela ya bino nga moko nayebi place naki obwaka yango eza bien te kobwaka masuba na nzela bo après ayebisi nga bi mikanda wana na bosala yango na bureau na église tokende na bureau na église ntango tokomi na ye na pont moko ezalaka oleki station ma campagne ozokita pont moko ezalaka fo kita na bandal wana ayebisi nga bina kita awa bato baza te kita yo ozwa taxi so tokende mbala moko boye bato comprendre mabe ezwa taxi olandanga ntango na kiti nazwi taxi mpo nalanda ye muku na kima ngai
akima na mutuka akotela nzela mususu akenda nakenda ti na bureau navanda na bureau ti 0h mungu na ya te nabenga ye azwa telefone te nazongi ndako naye kobenga ye après 3 jours nasali sms nabi ok kantia vi na ye mobimba mobali na ngai vi na ye mobimba abonzelaki yo na église wana oganye mbongo ebele nsima na ye nsima baprofesi na ye lelo akufi ozwi ngai kombilanga na yo obimi mpe na bana mwana ya kantia yango mpo na motema mabe na yo balingaki basala chantage okomi opesa bango mbongo pour ke baloba eloko te balingaki bakende kolobela yango na molire pa bana opesa bango mbongo mpo baloba eloko te oye mpe osakani na nga mama moninga akufi lelo aza te okomisi bana na ye bilanga na yo après ça oyo kozwa na mwasi na ye olobi asa akufi deja ok ndenge eza boso opesi nga mikanda lopango te après okushe na ngai sans préservatif nayebi te eloko nini otiki kati na nga nayebi te eloko nini otiki kati na nga mpo na santé na nga il fallait basala nga nano examen mpo na santé na nga de 1 moko na lukisa ngai atinda baavoka na ye atindelanga bato oyo aye atosolola boyeboye mokonzi wana abengisa mukuna asolola na mukuna ayebisa ye mokonzi aliboso na kendo na ye kobengisa mukuna ayebisi mukuna mwana wana soi-disant aza deja na bapreuve na yo pesa ye mikanda na ya lopango soki olobaki okosalisa ye salisa ye yo kutolakaki okopesa lopango mosusu libere mwana wana asala vi na ye oyebiki azalaki mwasi ya mwana na yo makambo osali oyo eza soni mukuna alelaka papa na ngai eza mai ese sopani limbisa nakosala yango nakosala makambo nyonso to akoyebisa ngai lobi ntango tozongi lobi wana mukuna abenga na bureau na ye apesi nga $1000 oluka ndako abengi commissionnaire na ye moko Constant ye wana na mutuka Constant mema ye boluka na ye ndako ndako yango ya kombi ata ya 300 mais garantie ezokoka te toki ozwa ndako moko 350 babengi ye no yo ozonga ndako tikelanga makambo ya charge wana ya ndako nga moko na kozwa charge nango nazela naye kobenga Constant ngo alobi moko na bengi nga azwi mbongo wana ngabi ya bon azwi mbongo problème eza te na boye kozonga su epa mokonzi wana nazotalela ye après na ye omona eloko te moko na bandi menasi na nga place nazalaki mokolo ndako wana abengani nga maître na ye aki asoloyi na ye alobi papa yo moko makambo so ozobanga te ata ndenge olobi yo olobelaka bato mokili mobimba bakondima yo wana oyebi ke makambo mwana mwasi oyo aza nango ata so aexplike mokili mobimba moto akondimelo aza na ye te papa parce que osali nanu bien te makambo oyo osali ye oyo mais mponi okoluka otrouve solution na mwana mwasi wana okotrouve solution na ye te mpona nini mokuna alobi mutunu oyo ezali kosala bien te abandi okangele ndenge amesani kogangela ye wana abifi wana deja nazo gérer yaza na maboko na nga soki napesi ye mbongo ma akokima na ya kokende ndenge aza na ba image wana il fallait azala kaka na gérer ye kaka mais gérer ye pesa ata mbongo azwa moyen de vivre azala bien quand même alingi te après maître na ye koyebisa nga vi alobi ndenge babengani yo kuna oluka place moko hôtel nani ovanda mpona une semaine bazomisili mbongo moko bango azaka na gouvernement azaka na présidence azaka na kombo ya bato ya président Fouachi président alobi akopesa ye mbongo boye ezela babenganaki nga deja place nazalaki na mwana libanda na ndimaki naki ovanda na hôtel wana ntango navandi na hôtel akomi après 3 jours akotindela nga ata $50 akotindela 50 000 akotindela ngai $100 et pas maître na ye nazaki na moyen de vivre te namonaki naza na esika okende te navandaki na ngana
Après na yekoloba mais papa nazo comprendre eloko te oh nasi na sololi na bana wana déjà kokende so epa mutu wana te abandi kodiabolize ngai epa mokonzi wana alobi na yo kuta oza kuluna oza mpona nini okoki ofilme ngai alobi akritike yo alobi mabe mpona yo kokende su kuna te bato wana baza baescro ngai mutu nalobi na kosala abandi kodiabolize ngai namoni mutu siko ntango alobi bongo ngai oh mais mutu yango ndeko na ngai nde amemi ngai epa na ye mais mutu yango akomi oloba so mabe mpona ngai mpona nini so abengi so na telefone te mokonzi yango akomi obenga so na telefone te azalaki ni mutu ya idps ni mutu ya PPRD aza na ye azalaki aza na ye kaka mokonzi ya kompanie moko boye après naye kovanda na nga moko nazopesa su bongo bato hotel te bongo akolia eza te bato hotel bakomi menace na ngai naluki eloko nini akoki osala ngai bino ndenge ye alingi kingi ezala te maître na ye wana tindi ngai nakende kokangisa ye na justice abi vie oyo nazomona deja eloko ya malonga eza te kende okangisa ye naye kokende na kabine moko epa maître kabengele asolo na maître kabengele nalakisi ye baimage nyonso nalakisi ye babiloko tala boye natindela ye te nga moko nde nazalaki na biloko na nga alobi na nga ok lelo problème ekobima mokili bakoloba ke asali mabe tokende nanu epa papa moko procureur nini kombo na ye kombo papa nani nini procureur zela kombo na yeso ya kombo na ekimi tokende pa procureur wana na solola na epo bango baza bakonzi moko baza bapapa moko ya baluba ya kala nazokende kokangisa te me nazokende nanu kosolola na ye en tant que papa pour ke lelo so bayoki naza na mokuna na justice moto ata moko to ya kokondane ngai parce que eloko mokuna asali oyo eza violence oyo asali yo nanu abuse na yo après apesa droit na yo alingi opesa droit na yo te savoir tokuma abengi papa wana procureur wana azwi telefone tokomi epa procureur abandi expliquer procureur nalakisi ye alobi nengaki nakanga mokuna wana na dossier moko boye aesroka mpona lopango asala teti moto abondela ngai natika ye eza paster na ngai boye abenga paster mbakadi paster nde asengela ye natika ye mais mokuna eloko asali oyo eza bien te akoki kosala betise asali te boye ata balobi yo ozobunda mpona mboka ata balobi soki mpona nini akosala boye te aye obenga mokuna abengi mukuna bayebisanga mukuna yepa nini na tongo makambo basolola na mukuna na yebi na ngai te baye ko fixer ya rendez-vous tokutana na pasteur tokutana na pasteur abengi procureur wana abengi pasteur na ye apesi rendez-vous tokutana na pasteur wana pasteur Mbakadi na procureur wana na avocat ye mukuna na avocat na ngai na ye mukuna na lemba wana na église moko eza na lemba wana mukuna bapesaki rendez-vous 9h mukuna akoma 7h babengi biso asa komi wana toye wana na bandi koloba makambo nyonso pasteur wana asengi ngai makambo eza makambo ya soni mama eza mpona réputation na biso nyonso kosala bongo te nga moko na obunda na trouver solution mukuna ye na document ya lopango apesi procureur procureur nde asimba mikanda lopango ya simba yango te ngai bino apesa ngai non kombono eza na kati te eza kombo bana ifale apesa mais nga bien sûr même soki ombo eza te mobali asomaki lopango ava bala ngai ntango akomaki na démarche yake atia pe komona ngai na kati na mwana nde ayaki kobela wana ozoyoka pesa ngai document ngai na simba mukuna boya bi ezali pas procureur ok problème eza te ezali pas procureur yo pe ozopesa telefone ngai bino boyebisaki ngai lelo te kinga na kopesa telefone abino ozotika telefone awa etireti na ngai ya panta ya jupe epasuki ntango etireti ya jupe epasuki nalobi ntango etireti ya jupe epasukaki ezalaki na pasolaki yango na nini pour ke nakima na telefone bakobotolanga telefone bakosa ngai ndenge yapesi ye mikanda ya lopango naza na confiance te bakosa ngai babotolanga telefone bapesa ngai nini soda moko akende na ngai ti na atelier wana babambeli ngai nini etireti ya jupe nazongi su na kati ya bureau wana
Tant on a zongi ba yebisi nga na tia téléphone na mesa. Na tia téléphone na mesa. O prix ya téléphone eza combien na yebisi bango. Pasteur ya mangembo alobi oke ngai na zu charge ya téléphone, nga na zo pesa mbongo ya téléphone. Ye mukuna azwa charge ya bato ya hotel, apesa mbongo ya alakaki yo, apesa na mikanda ya lopango. Soki ya kopesa na lopango apesa ki alakaki yo apesa yo. Mukuna oza d'accord? Oui, naza d'accord. Okopesa na kopesa. To solo liwa. Okopesa na kopesa. Bato nyonso bakepokera kena mikanda alobi na nga kendo solo na bana wana bo signer protocole d'accord memela nga bango bo signer protocole d'accord pour boteka lopango. Tango na ye ko memela ye bana pokera azo yebisa bana na misu na ngai ke ngai naza na droit na lopango wana te. Po kombo na ngai eza na kati wana te bana wana nde baza na droit soki balingi bakopesa nga pe quelque chose soki balingi te bakopesa ngai te ko ute pa na bana ngabi biso na bana toyokana kina déjà ke toteka lopanga na 50% bango ba 50%. Tango tokena na bango e pa pokera na banoko na bango pokera ke ko diaboliser bana. Ngabi bon nazomona lâche moko likolo alobi boye soit disant maître na yo azosambela caméra na prison donc ngai na kokota likambo ya maître na yo te parce que maître na yo azo combattre pouvoir na biso biso tozwi si caméra azo combattre biso na pouvoir ya lingi ba akende ko batika caméra soki ozoya na maître wana awa ngai na kokota likambo na yo te na tiki mano na isolé na nous mettre na tiki na nous mettre na zongeli susu papa wana ngabi papa nga mutu na memeli o dossier na ngai après o diaboliser bana opesi bana idée ya mabe o bango bazalaki na ngote pourquoi alobi na ngai nga na salika iloko mibeko elobi nga bino komi mibeko te komi yake okomo protéger mukuna po mukuna azo combattre ceux qui soit disant Kabila maître ya mukuna Roger ayebisi nga alobi na ngai mima ba vie wana bazaki na pose ba botola yo téléphone wana ne basi bazui téléphone eloko eza lisusu kuna te bakopia yo eloko ata moko te moko na ko sous pouvoir makasi parce que procureur alobi ako protéger ye parce que ye azo combattre nini Kabila ngabi me wana eza makambo na bango politique ngai na yebi nini Kabila te na yebi président ata moko te na yebi président waza na Congo c'est président Fachi ozoyoka Kabila azaki na pouvoir na moment na ye se eleki sikoyo yanga yezani nga za politicien te yanga nini eza na kati wana bozui téléphone na ngai non zo mbongo yo soma téléphone musu sele biso mukanda ke yo zui téléphone ko sala suna téléphone ote so to moni na téléphone to ko kanga yo oyo ekomi bozo manipuler ngai nga naza congolaise te na sali mabende na memeli bino dossier na nga bokomo manipuler ngai muku na sali nga mabe vraiment na yebisi nga bina koluka même soki pona kokufa nga na kufa mais non sala tu etuna kutana na président Fachi na yebisa parce que muku nazo sala commerce na kombo na ye azo bebisa vie abana batu na kombo na ye mutu tozalaki na mettre na nga mususu abapesa kinga lobi na nga problème ezate mami ndenge signé kaka lettre biso to bima to kende nga bino moko bokoma ngai mami chibola bazui téléphone na nga soit disait téléphone des alaki na image bazui yango so ba moni nga susu na téléphone bakokanga ngai na tikali na image wana te na yebaki atande nini ya kolongola ngo te nyonso tu yango nde bino bosui bopesa nga na zota ba photo na nga intime eza na kati wana ba photo na nga mususu eza na kati wana nazo ba boy numéro ya téléphone pour que alobi na nga na pesa ye mot de passe na bino papa na ya kozwa ta numéro na nga téléphone abi yaka tango na ye alobi na ngai yo ovandi wana ngai na bikina kaye ozobimisa numéro nga nazo koma ozobimisa numéro nga nazo koma téléphone na mesa na bandi na bimisa numéro na pesi ya komi na pesi akomi apesi ngai nini papier wana ya numéro atikali na téléphone alobi na komele mot de passe na papier na tikeli na komele mot de passe na tikeli mot de passe wana atikala na téléphone tango atikala na téléphone Nazeli mukuna data la kaki biso ekoki mukuna pesa mbongo alingo pesa te pesa biloko la ka futa mbongo bato hotel place okende ko tianga bato hotel bazo tianga vi mal à l'aise mukuna lingité alobi bino bokanisa kiso bo meminga epa pour créer nde bakokanga ngai boyebite pouvoir eza na maboko na biso oko sala ngelo ko ata moko te likambo eza déjà epa pour créer so bino bozana posa mbongo na zana ngote na kopesa eloko te bokende bo so bokende okangisa ngwa bokende okangisa nga wapi ngabi lundi nga na bengi maître na nga bongisaki ke lundi oyo nde il fallait sikoyo akende po dossier ça qui déjà epana ya binenga na kenaki pas pour créer ala kisi ke nga parce que azo protéger mu kuna soit disant mu kuna zo combattre Kabila eza makambo na yo te yo kenaki dossier no mususu ozoyoka
lundi on nde tobongisaki mpo tokende parquet mpona kofongola sikoyo nini likambo yango parce que ezalaki déjà na parquet navandaka bo directement namoni bapiblie biloko wana nabandi kotremble ngabi me mukuna akosaki bango ayebisi bango ke soki ngai nalingaki nazwa deuxième femme eza parce que mwasi nini eza nini na ndako asali lisusu ekobo nzambe likolo azomona nga nazokosata ayebisaki paster Bakadi ya Mangembu paster Bakadi aza mutu azobanga nzambe alobi ayebisi vérité ke mwasi naza nini na ndako asali ekobo yango nde nasali biloko wana nalingaki nazwa ye yo mwasi liboso asali ekobo ya mibale susu obali sika asali ekobo nga bino aluki place à se défendre eza défense oyo asali na ndimi te ke mwasi wana asali ekobo parce que muku naza politicien ya mabe bapa nakenda epa pokenda kendeki na moki na retrouver solution eza kite ake o diaboliser na bana wana po ngana zo eloko te bana baye koloba oh il fallait topesa yo 10% na ba etant toteka lupango tonga bi papa mama lupango bolobi opesa soki 500,000 bo pesa nga 10% muku na ke obize tina nga na bundi poto récupérer mikanda biso lupango muku na ke oselisa ba document lukutake azwaki mikanda lupango kancha zalaki na nyungu na ye quand même bozala pe na mawana o pokera yebisi biso ke yo oza na droit po kombo de eza na kati te ah bon muku na lobi akosala pour ke ngana zwelo ko ata moko te akosukisa ngai maître na yebisi nga bi mami déjà makambo oyo vie déjà pokende nga azo protéger vie pona oyebi ke vie azo lobela azo combattre Kabila oyebi ke procureur olinga te livrer mukuna déjà ekomi déjà louche moko na kati wana déjà procureur wana pe aza pe kutu na confiance na yo te nazoluka oluka méthode nini mususu okoki kosala nga binga aza na méthode te téléphone bobotolinga image bozwi siko méthode nini nga na kosala naza na méthode mususu ya kosala te nde maître na nga bongisaki elende awa tokende porter muku na plainte na parquet tokende kofungola dossier yango na cabinet eza déjà après likambo oyo koya nayebi te soki soi-disant côté téléphone etikalaki bazwi image po ye muku na ye moko wana azalaki na image wana azalaki na image wana amenasa ngai mukolo mususu azwa image wana atindelanga batu bala na mbala bamenasanga mbala na mbala nayebisaki na sala déjà ba vidéo ya koyebisa batu ke famille na nga ata soki nga nazwi problème muku neza yo nde omoni abanga na ye moko azokima me muku naza capable ya koboma mutu baye opiblie ngai bandeko na ngai bamama na ngai bapapa na ngai na publier eloko te muku na botolanga telefone muku nazaki na telefone ngai na bandaki ozela après tabando ozela makambo ya nini confinement oyo esila nde tomona ndini ya kolanse makambo wana totiaki yango lendi awa avant lendi tala bapiblie nga makambo wana réputation na nga nde ebebi vie na nga nde ebebi ozoyoka vi na nga nde ebebi na minute oyo nga natikala kozala naza ni mutu moko te atikala kobenga ngai ke zwa mbongo yango osala muku na boye jamais même ntango nazalaki na baimage wana natikala te na bino aza mutu quand même asali mabe me nazalaki na mposa tosolola en famille likambo wana esila muku na alingi te baavoka ne basolola na ye na ndenge nyonso tosolola likambo en famille muku na alingi te azotiaki akite eti makasi après likambo baye ko publier ngai nazosenga bino mokili mobimba eza ngai te muku na sa publier ngai déjà muku na BBC vi na nga nazomema muku na justice naza na ba preuve mususu ona obimisa na justice pona muku na yebi ke ata ndenge bazo finga bazo ba wana makambo likambo ya montage ezate makambo eza nango vérité eza normal muku na sa menasanga déjà na mundu kina batu ke na sa ele vidéo ke nga naza na image na yete maître na yebsinga bi mami pona protection na yo ndima kaka salela ya image wana parce que vieux akoya ko salo mabe atindelanga batu na menace aloba kutu famille na nga mobimba to salela ya image ke biso toza na image na yete eza makambo alukuta o eza soki makambo yake batu moko balingi bapesa mbongo pour que tango bapesa mbongo wana naloba ke batu ya soki tabenga bato anani wana soki soi-disant soki batu ya babenga ni kashu bien nazoyeba te biloko yango
soit disant oh nalobake bangonde bazo pesanga bazo pesanga mbongo pour nalobake mukuna nde bazo linga ba compliquer vie ya mukuna nalobi na kosala na nga ngote maître na ebisinga soki eza pour la protection no mami azo eza menace nga na za na posa na perdre yote parce que maître azaki maître ya mobali nanga ayebi nga très bien moko azaki côté na ye moko côté nanga bandeko na ngai nga mutu na publier te nga nazo me mungu na justice na kolakisa mokili ke mukuna asalinga mabe na olakisa mokili ke mukuna peut-être vie ya bana basi ebele ezangai moko te nga na kende osala image epa mukuna pour ke apesanga mbongo ou bien mpona na menace ye ou bien mpona sambwisa ye te nasalaki mpona intérêt na nga intérêt ya bien ya mobali na nga pour que nalengisa ye muke akobimisa mikando wana pesa mais mukuna aza teti amoni ke nga zaki na état de faiblesse naza na eloko akosala te naza na mbongo te akomanipule ngai nde omoni asali babétise wana ye nde mutu alanse baimage wana pour que balobake batu ya soki PPRD nde balanse bongo pour pona bamonte bongo pona kokweyisa ye eza lukuta bandeko na ngai eza lukuta eza lukuta ngai mutu ata moko te atikala kopesanga mbona atikala pe kokutana na mutu ata moko te soki ya bato anini soki bato anini nga mutu na banda olingana kutana eza président Fouachi na bando sala tout et tout nazo contact ya bato pour kende kutana na président Fouachi papa président Fouachi nga naza na insécurité na famille na ngai muko na koki kosala nga mabe papa naza na posa nano ya aide na yo nga mutu na publier yete papa justice naza na posa justice yo lobi déjà que justice esalama na mboka oyo osengi justice papa osengi justice na yibielo kwa mukuna te na bukinda kwa mukuna te mobali na nga bali nga na bomwana nyonso tu akufi mukuna nda ye ko abize na ngai papa nazo senga justice na yo esala na likambo na nga na mukuna nazo me na justice mukuna sa bebisi vi na ngai déjà ebebi partout internet mobimba vi na ngai ebebi natikala kopublier mukuna babotola nga telefone bapesanga mbongo ya telefone bazwa na mot de passe na ngai nakomela poker mot de passe na papier atikala na mot de passe na ngai nayebisa bango mpe ke telefone eza na bafoto na nga mosusu ya mabe na kati bafoto na nga mosusu ya nga moko ayebisi nga bi ekosala eloko te mais lelo biloko wana bapiblie yango papa naza na posa justice na yo mukuna soki azwaki nga ezaki na lukuta yake président Fouachi azopesanga mbongo asepeli ndenge nazofinga Kabila asepeli ndenge nazobakokanga Kabila boye akopesanga mbongo nasololi na président nazalaki na présidence donc aza na lukuta moko ya kobebisa réputation ya président na makambo kutu président ayebi te président naza na posa justice na yo esala papa naza na posa justice na yo esala na libota na ngai président naza na posa justice na libota na ngai na miti toza na insécurité papa toza na insécurité na libota na ngai naza na posa justice na yo esala ma papa sala justice na yo justice no esala nga naza na montage moko te naza na mutu moko te apesi nga mbongo nga na publier mukuna nazalaki na image wana te mukuna nde atikalaki na image wana babotola nga telefone na miso ya pasteur ya Mangembu na miso ya poker bazwa telefone wana mutu apesa nga mbongo ya telefone so ba telefone mususu eza pasteur ya Mangembu na simu na ngai bapesa ngai te na kendo sa simu blanche na miso ya maître na ngai papa naza na posa justice no esala vi na ngai bebi papa justice na yo esala naza na posa justice nga nazo mema mukuna na justice no esala papa naza na posa justice na yo esala papa